plainte salami na la police. Oyo ba plainte ya Olga Kabelo, ba plainte salami na la police. Alors tozui dossier umeli. Mutu akokata dossier azate. Alors mami na bino aye na dossier Marichal. Ex randonnette. Lelo nakoma juge. Parce que musala ya rando biso ba oyo ba juge. Touta place bana bazomeka rando, bana bazomeka koswana na internet. Alors juge mamela kitoko aye, colonel Etumba, général Etumba aye asimbi dossier. Na bandana nani balobara il faut ko bandana mutu awumeli na internet. Nazoya pepa ya Olga. Parce que mamela kitoko tanga zoya ngana za babenga ngonini. Salaire nanga déjà ya ki juge. Ba père nga déjà cher. Et foutaka cher pona sala musala na ngaka onatangeli bashuna nga sikoyo nazala muntu na kobanga te pona loba na muntu vérité po ezana batebele na kati internet bakoma bafana quit tokoma kobanga koloba na batu parce que ekoma na muntu moko boye onga na tonga kaba soda ngana tonga kaba soda na kati internet ngaba tushaka ngate alors fia Kishasa lelo toza ko toucher fia Kishasa. Bobenga ye pona moni bamboromboro basaliawa. Bobenga mama na bino swakita ko vanda. Mama na bino fia Kishasa parce que awa na tribunal tozalo kene na ba dossier selon kombo ya mutu. Na longoli na lukombo ya prénom ya fia Kishasa. Karine Mokonzi na base na oba chinois. Nazo banda na Karine. Na kosukisa na Olga. O ezama mena kitoko na yebi ko sala hypocrisie. Bande konanga avant banda na Karine biso bato internet bato toyebani na kati internet bastar ya internet tozana défaut moko boye na kati internet bato toyebani okomona mutu ayebani soki azaka na rando na mwali bata moko boye ayebani te ale binemi nyonso bino nyonso boke ko soutenir pona nini biso moko tokoma ko fula bayuma tokoma ko pesa bayuma makambu na vanda na poto sezo senga kovanda tokoma kopesa bayuma makambu mutu ayebani te mais okomona bozwi place binemi nyonso bosangani bofuli mutu ayebani te gratuitement eloko ezoleka na communauté na lingi na beta sete nde nazala nazoloba lingala eza na batu ya Congo Brazzaville baza kolandanga eza na batu ba angolais baza kolandanga eza na batu ya Congo RDC baza kolandanga siko eloko na yokaka mawa na kati internet bato toza na kati internet barando tosalaka baki ya mitie tosalaka eza likambu ya nationalité te mais eza likambu ya batu mibale bangolais na congolais basali ki camarade babebani mais des fois ezosala mawa il y a beaucoup de zoba na kati internet bokomisa rando ekomi lokola rando nationalité bangolais nyonso bosopani pa Olga na bangolais oke tango mususu ndeko na bino ya zaiwa aza na raison te bangolais bosopani bino nyonso bangolais boke pa Olga pona ni bo soutenir ndeko na bino mais normalement nga juge on na bami na kiti na ngwande na nga soki tolingi tokende na makambo ya nationalité nakopona ndeko na nga zaiwaz nakopona ndeko na nga congolais ata aza mabe ata sumbela biso bazaiwa nyonso na mutu tokopona ndeko na biso zaiwaz mais alors toza na besoin ya guerre ya bangolais na bakongolais te bino bato botalaka biso soki boza na besoin ya kofinga mutu congolais oyo apesi bino kande bo excuse nga soki boza na besoin kofinga congolais oyo amanke bino bofinga kaka mutu moko eza te na bacommentaire bosangisa bacongolais nyonso musenzi moko afingisa basenzi nyonso eloko wana tozoboya kokabola na kati ya internet parce que soki tolingi totya guerre Angola na Congo bacongolais batondi tala bele na media donc biso tu tokosangana tokosoutenir ndeko na biso po ekomi makambo ya mabele alors to éviter na bacommentaire bikoma finga ndeko wana finga Karine parce que Karine bakende kosala ki camarade na Olga mais ce n'est pas tous les Congolais oh bokomi ko mélanger alors bangolais totika kosala babenga ngoni totika ko kabola nationalité bangolais tout boke pa Olga bangolais tout bokomi ko finga bazaires ce n'est pas bien wana eza
parti mosusu sikoyo mpona kolobela Karine ifo telema fona telema mpona lobele na énergie Karine olika nazoya po ntina tiaki na mire na nga secrétairesse nango ozali wapi vadeye yaka komisanga kamera ntina bandi koloba na tie stati na mire na nga natuni na publike fiko fion bovote nani boponi nani ezalaki 50-50 bato baponi Karine baza bato baponi Olga Kabelo baza bato baza plupart bato baza pour Olga alors bongisi na nga caméra poussa boye mpona mona bato na nga bien naza komona bien te ayuna voilà ça c'est bien comme ça Karine Mokonzi likambu nini ndeko na biso congolais tout bechovo likambu nini ndeko na biso congolais Karine internet oyo yo Karine avant oya internet okuta bato bazala na internet parce que ba chinois oyo bosoutenaka Karine Mokonzi ba chinois bino ba oyo ke ba fanatique ya Chaya Karine parce que na internet biso tout oza na ba fanatique bafanatique nazo s'adresser na Karine Mokonzi na bafanatique na ye bino bato bokomisaka Karine boza ba jaloux ya Karine tout le monde contre Karine comment Karine on est kana toilette boy Karine ozo na internet boy Karine alors Karine aza falite Karine akomi na level te ba chinois soki bokomona na Karine ke aza danger Karine aza danger te na komela bino na sala bi liste pona kotalisa ba chinois na combien belé Karine ba congolais bato bazalaka jaloux à Karine te soko zo sala makambo malamu Karine bato bakobetelo maboko mais chaque fois Karine oza mwasi ya munene oza mwasi ya mulai mama na internet awa Karine olekaka mutu te Karine na kati internet oleki kaka ba chinois Karine na kati internet awa oleki ba mama mikolo bazalaka pembeni na yo oleki ba mushakina oleki Jackie oleki ba Vegas oleki bato ozalaka na bango ba Olga ndenge bozalaki personne aza jalouse na yo Karine okoma komona lokola yo koma nzamba za awa Karine soko ozalaki eloko bamviaka na kati ya mutu Karine yaka na to expliquer yo ba chinois boyana awa parce que ba chinois bokoma kozwa Karine alinga koma lokola nzambe na kati ya internet Karine alinga koma danger na kati ya internet alors na kati ya RDC oyo eza na bafille ya kitoko Karine otelema te Karine à part mulai nyonso etikali eloko akoanvie eza te Karine oboti na kimukolo Karine oboti na 42 ans ntango yo ozoloba na bato baza bajaloux na yo Karine yo simbi mwana na kimukolo siko eza na bato mosusu babota baza na bana tala mipiko ya bana bamoni bakoko batangisi bana ba université Karine bato na internet bakozala jaloux na yo na nini mpo ozosala buzoba basoutenaka yango te Karine oza na internet mwana moko oboti mwana moko mwana nazu wana pasi ye mwana nazu wana ordonnance lelo linyo boma ye lelo linyo pesa kanda Karine eloko nini neti biso bato internet oyo na mitie nanu biso bamanuela bato ebele baza na internet babota plupart bafille internet babota Karine oboti na kimukolo dede Karine oye poto ya bafanatique mais à part poto ya bafanatique Karine eza na bato mosusu baparent na bango babengisa bango yo soki bafanatique babengisaki yo te mama Charlotte alingaka bengiso te Karine donc soko alingaka dépendre na Yagi Mokonzi alingaka bengiso te oh mama Charlotte oh lelo akomi mama na biso ya buzoba sœur Charlotte sœur na biso ya buzoba alingaka bengiso na poto te voilà eloko tokoki koloba ke yo Karine la Chine efuti yo basangisi yo cotisation oye poto yango yo Karine oye biso deja okuta biso na poto eza na bato ebele tovandaka deja na poto donc eloko asika eza te tout le monde tovandaka na poto alors Karine yo moto oza star yo moto okandi média congolais Karine napesi bachinois défi bachinois ya Karine bachiwawa ya Karine boyebisa Karine Mokonzi abanda kobetela biso na 1 heure du temps Karine betaka 100 000 vies Karine Mokonzi betaka ba 100 000 vies 100 000
soit RDC, à part Fali, hein, Karim, à part Fali, vraiment, on a pas besoin de trophée à Kindumba. On l'a les biso ba musicien nyonso. Obimina ba musicien nyonso ya mboka. Yaya. Et ça n'a pas trophée te. Tanga preuve maman. Toko sala jaloux na nini. Mobalo yo sana e ivi. Lelo bo limbisa nga parce que na kotange loro na kombo na ngo. Biso nyonso na communauté to yebike. Ivi azali kata frikandel. Likata ya ivi ezalo la frikandel. Ivi mobala Karim. Likata frikandel. Pourquoi na babi likata frikandel? Kaka yo moko Karim. Au fini batu nyonso na communauté. Likambu nini. Ivi oyo sana ye na ndaku Karim. Tozongisa. À l'époque ya Papi Mboma. Et tout le monde ya Papi Mboma. Karim ofinga Ivi. Ivi likata frikandel. Lelo frikandel. Père Abapeti. Evi Kilulu. Soki Evi Kilulu. Evi Kilulu. Un cas sur 3K. 3K. Père Abapeti. Mais Père Abapeti a tiré au semi. Quand on a likata on a frikandel. Batu bako envié Ivi. Na likata frikandel. Yaya. Yo moko na no sabusa Ivi yango. Kaka yo moko liso komi koko kumi c'est la biso Ivi to koma baja. Bati wawa boya. Bati wawa. Ça me fait chaud hein. Na moni bati wawa lelo kozate. Ça me fait du chaud. Oh batu bamvia Karim. To bamvia mo bana mo Ivi ka yo moko finga likata frik Ivi yo Ivi. Likate sala na boy, likata frikandel. On a frikandel les arabes, c'est la nation frikandel. Parce que si on a le frikandel, il y a des gens qui ne comprennent pas. Where is the frikandel? Can somebody give me the frikandel? One frikandel, please. Hello? Hello, ladies. Hello? Bozela là, bozela. Hello? Can somebody give me the frikandel? One frikandel, please. Sikoyo bashunanga po balobike batu balingi kotia o Karim na sukisi minoko nyonso internet na ebite likata Ivi eza frikandel balamba to frikandel a mobeso siko mobala na likata ya frikandel botala Ivi likata zo diembela lokola frikandel yo moko muto finga bande bonanga nazo finga pera ba petit Ivi ki kulite so ki Ivi ki kulite 3 4 nazo fingote mais nazo sala batu rappel jalousie to sala nango po moi sinyo so lingara mobala sana etolo mo lokola concombre etolo mo neto zo linga siko Ivi ki kuli soki Ivi ki kuli 5K azana likata ya frikandel ata bakalingi frikandel nango ezaka bo mo eloko likata mo lokwa muchopi siko Karim ba chinois to ko envier Ivi mobalo enregistrement si. Can somebody give me papier please? Can I have papier? Siko mobalo zana ye jalousie otozala nango mobalo zana ye pera ba petit aza piéton mobali na yo a piéton Ivi azata na jeep te Ivi azata na voiture a malonga te siko jalousie yango na kati ya communauté bati wawa ba mama mikolo ko soutenir Karim ba mama ba senya quelque plus ba mama mo ba lekana ba ser pourquoi kala bilonga kala jeune fille mobimba ba entouré na ba mama mikolo ba mama na ba memo ni pas parce que plupart ba mama ba zingi Karim ba kufela mibali ba kufela bana ba kufela ba koko siko ba entourage à Karim ba opeso conseil nini ndeko mwasi il faut biso mo ba ka dans yo minoko biso minoko est égal à bien il faut moya ko expliquer à Karim parce que Karim yo soukisi minoroté siko ba entourage na yo ba mama ba kufela mibali ba kufela bana ba kufela ba ex siko ba to bazana yo muto ko peso conseil azate mama na vie ba lobi malembe okoma o Karim mokonzi azana ba chinois ba pesa ke mbongo Karim ba banda ko pesa Karim ba bandi ko pesa mbongo banda Afrique ti poto omoni mwaso ba mfiaka ozo simba mbongo to mona makambo malamu Karim yo zwi chance ba pesa mbongo mais koto ozo zwa mbongo koto na loboko ba tobola loboko mbongo yo zwaka ezapo oya kolambela biso makemba olambeli biso ba crevettes mbongo ba chinois suka na ba crevettes makemba olamba kisoso na ba mushakina bosali fête na ndako mushakina oh papa Ivi osali fiançailles obali mobali yo moko donc mbongo yo zwaka eza na mo uniquement pour na kolia
mutu bamviaka il faut komonaka mutu na vie Karim osali 10 ans na média mais na page na yo soki mutu akoti ata nanu 1 million abonnés okokisa te 1 million d'abonnés okokisa te ndeko mwasi kistar yango ya yo kaka na communauté angolais communauté brazzavilloise communauté congolais kistar yango 1 million d'abonnés oza na bango te osukaka kaka na 2000 j'aime na ba chinois 12 na ba chinois 20 commentaire 1000 commentaires ya chinois moko aza na 100 commentaires osukaka na 2000 j'aime mama sikoyo bastar na biso tokende nati na basila bisalu na bateatre sila soki atie photo okomona sila bisalu azobeta mbala moko 30 000 j'aime na photo sikoyo yo Karine ata 30 000 j'aime ezalaka te epa na yo ekoma monotonie tomonaka ka 2000 j'aime 3000 j'aime oleka nanu jamais 10 000 j'aime mais kistanga mokumisaka makasi mama bato bakonvio na mbongo oyo ozwaka oza star ya makolo oza star ya cotisation bazopesa yo tomoni eloko produit te mwasi sans projet banda women internet Karine mutu la vie il faut avansaka banda yo kota media Karine eloko nini yo sala na kati ya internet tolobi ke wow oh Karine akoma na marque na ya bilamba akoma mwana ligne na ye la Chine bilamba la Chine Karine afungoli sa boîte Karine afungoli sa restaurant Karine bato bazokosa eza basere moko na poto babima mopepe bamama mikolo moko babima mopepe na poto balekana bakima bango baza na bato kozwa bango te basere moko balekana oyo basutenako c'est la Chine bamama mikolo bakolisi bana ba 30 40 balekana bazo distraire yo si réel Karine oboti mwasi awuti kobota awuti maternité abimisi mwana Karine ozwi mwana na pasi owuti musika pozwa mwana wana okoki kosokipe na maternité na yo te mama vie eza compliqué mutu akosaliso oyebi ye te yo plupart barando na yo Karine eza kaka bato oyo bapusa yo pembeni ya Mirai Mokonzi ofinga ya Mirai Mokonzi mutu oyebi bato ya Paris po avandisi na ndako fala biso bolingo sikoyo yo Karine outi Afrique moninga avandisi yo na ndako ofinga Mirai ya Mokonzi na yo ya Mirai Mokonzi ofinga ya Mirai azalaka mutu oyo aedaka yo sikoyo bamama na bamvutaka yo po ofingaka kaka bato basalisa yo na vie yo Karine donc yo ozaloko oza na milimo ya kofinga na kaka bato yo balakisaka yo bolingo bato balingi yo koma mwana musala oyebi mwana musala na poto Karine ça coûte combien Karine yo za na pema ya kofuta bato na poto kiboyi na kati ya poto eleki na mutu oyo azokende kosukola toilette kiboyi na poto c'est l'argent kotalela bana kotalela mutu bana na poto efutaka l'argent la Chine bamama kala bato basutukelaka o Karine eza bamama mikolo basere moko balekana bafi moko ya Afrique bazoluka basuccès bana besoin toyebana bayeba Karine Mokonzi mais en réalité vraiment na poto akopanike ote Karine yo bana na bandako ya bato yo vivre na cotisation somelanga pesanga kabelanga defisanga salelanga publicité yaya na ba ero bato nyonso bakomaka jalouse na yo Karine oza na eloko te Karine koto bana obandi kobota siko koto makamba maternité zéro oyebi nono ntende ba caprice ya mwana yaya obandi kotutela bato tolo na mwana bebe tuna biso bato tobota omoni mwasi soka aza na zemi ozosenga nzambe 9 mois koka omoni elongi ya mwana tango omoni elongi ya mwana na yo okomi kotuna nzambe na nga mwana na nga aloba tango mwana okoma koloba okomi kosenga nzambe na mwana na nga monaka bien mwana na nga aloba bien tango mwana akomi koloba bien ababebe mwana aloba bien okomi kolinga mwana akomi konguluma osepeli mais okomi koyeba soki mwana na kotambola yaya vie eza compliqué mwana na yo mwasi ya mayele mwasi oyo azwi mwana na pasi akoki kokomisa mwana na ye bese na kati ya YouTube mwasi ya mayele
biso. Donc yo il faut ba éduquer na bato le quoi ba mal élevé. Au moins il a juge ni na telemia mal élevé mal éduqué le quoi yo. Donc bana ba boya toli. Yo faut yo ka conseil ya ba donc conseil na kana na ndambo encore ça caresse. Si momo ozana ba orgueil ozana le côté. Yaya mobalo ka yo finga. Ivi qui coule soki ivi qui coule 5K. Ofinga ye wana so amati yo punda ye wana koma ko pondela pera ba petit yaya ba chinois maman na bino mutu anvia kazaki maman na bino za produit fini asali nia le sali omoni kilométrage à Karim esali makasi donc esali makasi oh akeli bala Karim akeli bala pozo ke le jalousie mobali nini yaya mobali nini Karina zana ye o ba to kola ko muke ivi ariantan to mena so ba ite mama yo le sakabato yo batu nyonso na vie yaya na poto a to linganaka soki na kepa copine nga Anelka na ke na sukoli muninga basali na kati ya ndako elingi koloba te eza ki fair play Karina oza musenzi Karina oza fille ya mboka oza mboka tie. Des fois, tu vas comprendre. Dans 8 ans, tu vas Karim, trop complexé de toi-même. Karim, tu es complexé de toi-même. Parce que tu as dit que tu visite, c'est pas na yo. O pesi mutu mai. O filmé. Mutu ake ko sumba pa na yo. O filmé. Mutu alie nguba pa na yo. O filmé. Mutu alie likata papa evi. Non, papa evi. Africanel. Papa vi muchopi. Moutali africanel pana au filmer. Au vivre en a un esprit à guerre. Soit que mon moutaza na esprit à guerre. Attends na bateau bazana est bien. C'est que aza complexe. Donc on a complexé à toi-même. Donc on se protège à tu vois, yo se protéger. On protéger ma tuba blessé. Karim, quand tu n'as yo dedans de toi, on s'en a monté mon moyen mon cul. On m'a dit que non, et ça mon cul, tu es faible. On est tellement faible. Si on a qui complexe na yo Karim, on commence à blesser baninga. On filme baninga, on registre baninga, on est ingrate. Bible so boya ba ingrate, ingratitude. Ingratitude Karim. Na l'atelier teni o na la so ingratitude to so condamner ingratitude. Pour to ko ka ingratitude. Maman, vie esa mulai. Nani azokosa mushakina. Nani azokosa yo Vegas. Nani azokosa yo ba mama la China minene wana. Vie esa mulai ndeko mwasi ya Charlotte. Ma Charlotte. Kala mwana. Mama botio alongola soki 17 bana. Ma Charlotte ala la terre. Ma Charlotte oyoka ba zebola. Ma Charlotte oyoka kata inga. Ma Charlotte yolota bana ba bébé. Mama oyo boma bana belé. Vina yo eza 0. Soit disant ma Charlotte omi pesa na Nzambe. Ma Charlotte osimba ka Bible. Bandoki bozo simba Bible. Mama kota kana busoba ye. Mama Charlotte okoma ko manke bana baninga. Okoma ko finga bana baninga. Mama moboti za ka boite Charlotte. Mama moko produit fini. Ndenge vina o ya Charlotte na mulai na ona munene na yo. Ozalaki mutu faloza na mobali na ndako. Ya Charlotte mobali te. Ozo kuka na mampu ya poto mobali te ya Charlotte. Mobali te na ndako Charlotte. Siko kindoki o Karim ozanango. Ingratitude yo zanango. Karim. Talaka bolamu. Bible solo bana biso to yebaka bolamu. Bolamu mutasale yo. Bolamu ekangaka. Moutou a péché ouvert à maï. Karim. Reconnaître moutou a péché ouvert à maï. Simple. C'était où est sauvage qui a zamba. Ba négligeant ngote. Allez ba chinois. Boya nano ba chinois boya. Boya ko komana mir nanga. Oh Karim makwanza. Akote la yo na rando. Karim akote la na rando. Te bokote la ngate ba chinois. Bokote la ngate. Tozala na bino ennemi en commun. Hein? Bolimbisi naza komona bien te naza komona bakia les autres ça bien donc ba chinois tozala na bino ennemi à commun moi suis à l'époque ya mukuse
bokote la na rando te parce que nga moko naza rambonette nga moko maréchal bokote la ngate mais to bundana bino boyo bokota le tant que ba fanatique ba chinois boza ba tu botelengana ba tu babanga ba chinois te ba tu baza père ba chinois baza te ba babanga bino to bolengisa boza ba mama mikolo ba to akala omona ate na ba fête ya Karine omona ka ba bilonga ba mama mo mikolo ba mama mo baza fatigué soki ovandi bozo liaka me Karine liaka ba mama ba chinois soki ovandi bozo liaka ale bozo koma bozo finga batu mutu aza noni ba kolengisa batu nini soki na ye na vandi na terminal lobela Karine pona kolakisa ba chihuahua boza eloko te zéro Karine bosunga Karine eza na batu mususu ozalaki na bango bien mama to koti likambo tribunal internet ici c'est tribunal. Alors procureur naza na dossier à madame Mokonzi je te rappelle merci beaucoup merci. Nazana makambo bela kosala ba chinois ba mama mikolo tango bozo poussa na pembeni ya jeune fille boya ba kopesa ba conseil bozo aider Karine te Karine aza mwana poto te Karine oumeli na poto te okomi na rankini na bana poto tale bele okomi na ba rankini tro ya jalousie ya nini otambola na jet privé te jalousie ya nini ozana osomba pavillon te osomba lupangu te ya jalousie me koma nini nanga mutna bana kananda pa HDM na lekio na ndaku mama somba na lupango somba jet privé somba ta voiture yo stara makolo stara piéton otakola kozwaka métro ozwaka tram alors okanga star azala na ba voiture mais ye moka préféré tambola ne makolo mais yo ki star noza na voiture te oza na avion te libala ngope libala ko bakabela mobile evi ki lulu soki evi ki kuli evi ki luli bakabela evi yango pe atongaka yo yaya na Karine ngala yebaka na Kishasa modèle ivi atongaka yo modèle ivi asopaka yo yaya mais errol ngoko benga na ivi yo mutolakisa biso te Karine mobali ka soka meki là-bas c'est Karine Mokonzi yaya 10 ans passés mobala sakani là-bas mususu aye yaya olembi mibali okomo sutukela libala okomi ko sutukela libala ma chérie arrête de parler ba chinois que toza jalousie à Karine ba kinyoso Karine aza na nini yaya lisoko biso nyonso toza nango libere biso nyonso toza nango moi cela koloba kenga na samba osambwa Karine osambwa lokola mbongo ya bibende na kindumba mabe na impolitesse mabe na kindoki mabe na bakisi mabe ya likambo nini ko luka kimia na mutu nyonso Karine luka kimia Olgata za na faute na faute Karine mais oswani trop na ba proche omi moni trop ki ma na Karine nga sana lobby yo yaka to bambana na bana bamba baninga bana yaka to bamba mobala malonga te ya mobala malonga te yom to sala mobali yom to laitsa mobali yom to osala tupo na mobali ya mwasi kitoko mobali mtasalela naye mwasi kitoko mobali mtadora kaye Karine na kati ya internet vraiment na bosana ki olekeli biso na oyembela mibali Karine koto wana pena na longolako mobali nyonso yaka na vi na yo nano ayembela yo te yo ka muto yembela mibali ngopo yembela kuna mwisi ya sasa yo muto sanzola ka mibali lelo susu papa evi azwi nzembo bato bakobina na mariage nzembo ya papa evi apo lobike onga mwasi mbinga enga Karine Mokonzi antukamanga Karine Mokonzi nga na sakana atenga Karine Mokonzi papa evi mwasi ayembela ka mobali te mobali nde muta yembela ka mwasi na mulai na munene na tai na masoko yaya ifinde fa sa elonzembo ifinde fa kota studio ifinde fa sanzola yo yaya ki jalousie moka neto mona na internet to mona ndenge yo zokumisa mobali yaya yo mutolela mobali yo muto adoraka mobali akota neka na kop mobali akoma omema babana popi siko mobali yango zo ya kosala peke papa ivi apeki singa ivi aza na puissance ya opekiso mobali irresponsable lokola ivi akapable kopekisa mwasi mpoli lokola yo mama na omo kozo registre batu tu ozo bebala na bango après batu baya kobekelo maboko te Karine Mokonzi en tout cas Karine internet o seka Karine na internet ozali papa
Na internet, on a papier à toilette. Les chèques, il y a ma fille. Au meli na média. Yo, il fallait ça, quoi, bah, ivoirien. Yo, il faut, bah, na repète, à quoi, là, bah, mon chic, ce qui va nan, wane. Maman, ce qui caviar, wane. Bah, ivoirien. Yo, ça, il fallait mettre à Word na Congo. Il fallait mettre à Word na ma vie. Bah, 35 000, bah, 50 000 j'aime. Karim, on dit star, ye, wana. Mouta, oumeli na média, ozo mon évolution. Ozo mon ma collègue, note, bo, banda, msouba, banda, pré, yo, bah, ivoirien. Biso to ye na barando. Mais yo kutana na batu nyonso na vie Karim. Olade obeti magoda na mutu nyonso. Musicien nyonso. En tout cas, Fali. Fali yaka. Bawarion. Boye bisa Fali. Na sebela na Fali po aseda ke pa Karim. Tous les musiciens pour moi la Karim. Mutu nyonso la yo. Etika la ka obebi se opese la biso Fali kindokia kimukolo. Fali pa boya na kuna mwisi ya zaza. Atimba. Aboya masoko ya tongo Fali poupa. Donc eloko kaka oyo luka bo détruire zaka Fali. Presque mutu nyonso olala na kofi, olala na kingani, obima na kingani. Epesa oni. Epesa yo nini yaya? Ni abuchi ya yo moko. Lelo koma na ba mission e komela ngai. Olala na mutu nyonso. Batu nyonso ba preve tikala na media. Yaya. A part Kindumba Karim, oleki biso na Kindumba. Oleki biso na mokulu. Oleki biso na impolitesse. Mais yaya, moi na moi si vie za la boete, maman za la boete, Karim est sokomi maman. Maman mobota ko za la boete, la fille changer. Ndeko moi si changer. Talaka pe bolamu. Talaka pe bolamu. Yo sanzo la kamutuke, yo linga batu ba kumisa yo. Po yo mona ke yo zanzambe Karim wanzambe te. Ce qui va dire c'est la plus belle des femmes au Congo. Na kati ya RDC, na kati ya internet et elle a basa kitoko baza. Yaya, biso ba oto sana bana 5. Ba tele biso bi ke nzamba sala moi si Dieu a créé l'homme, a créé femme. Otali moi so kumisi nzambe. Yaya, na tai nini ozo seka muninga. Na nzoto nini ozo seka muninga. Karim, so ba yebisa kote, obela malade makolo, obela malade nzoko. Ozana problème, ozana ba défaut. Bowe la kofinga baninga te, pembe eza kitoko te. Pembe eza synonyme ya beauté te. Mais biso tout osala to luka to zalaka bientôt munana. Mais ya ko koma te ke yo komi nzambe. Komi mona te ke yo leki batu nyonso mokili na munoko. Yaya, muta sanzela kaza te, batu ba yo ko yina yo ko comportement. Lo lendo lo fundo eleki yo, mais na kati ozana rien. Yo ba tobola o poche. Soko simba kiss. Si je n'ai pas que ce soit mbongo et tobokia et kena mibali ozimbongo mushaki na whisky ozimbongo magoda donc yo ba tobola au poche donc oza star moko boye okenda ko simba ba kisi na yo mbongo esuka na moka na délire omoni mabelo omoni sko kisa bazoba yo pona succès opono liaka mbongo mais mbongo zwaka ekenda wapi Karim ekenaka wapi okutana na batu lokola ba belle dashu mbe ozo senga mbongo soki mbeto a 6000 bakabela yo esali pa même soki 2 ans soki inane mbeto bakomi ko démonter mbeto mama oza na molimo a service motelengano banda outi Afrique banda oya poto Karim oza stable te Karim okonzo oza stable te stabilité oza na ngote mama lelo vandiao lobo vandiao lelo vandiao lobo vandiao molimo akishege la chonde konanga ale ba chinois makwanza Karini batu bonviaka Karini batu bonviaka Karini ne loko te mama aza la fille la plus malheureuse kota la Karini c'est une fille malheureuse vivant ensemble même à internet na vie réelle c'est une fille malheureuse. Mutu abima kata koma prisonnier akoma kana ba fête na mushakina akoma kana ba fête ya ndaku ya ba 4 coins okangami kana batu mwa staff ya wana bengi vi luko sala makambo minene na internet eloko malonga Karim osa na internet ezate miri na yo soka okoti olaksa biso ka ivi bébé ivi kiluli bébé mama ataki Karim okonde eso sila kala Mir sa projet to komaka Arieta lelo soko yibi photo mwana américain lobo yibi photo mwana indien lobo yibi photo mwana chinois lobo yibi photo ya mwana soki ya bateke lobo yibi mwana baluba donc ozo changer ka bilonga ya mwana eloko ozo salizate moi ça munene mais tonneau vide Karim oza tonneau vide y a rien là-bas mama
nga mwana na ya kufa mais tant que comme na tour à Karine ba finyo gloria lobi ke mwana no kufa ba komi oh Karine asali bino nini Karine asali Karine akomi lokola intouchable na kati internet mutu ko toucher Karine azate alors comme mutu ko toucher Karine azate biso ba sola makasi ngamba de la leader ya rando ex leader juge na koma juge qui juge na ngana zalaka ex omoni mutu azalaka militaire ata komi na ye mutu normal civil esprit ya mbila tu as l'esprit à mbila tant que moi la yuma moko boy ayaka kaka yo lia kaka ko lia na bandoki nazo lia na likayabu na poto basukikela ka biloko ko lia te makambo sala ka delira ko lia osala ngo pona ba fi akini to na kati ya poto na poto yo zo la sabatu ko lia na poto osala vantara ko lia na poto osala vantara ya whisky Karine change, communauté lembio, Karine to lembio. Karine on lembi si batu na communauté. On lembi si batu parce que na tala na batu balobaka na baza mo mikolo et comme ka que la Karine jaloux. Ce qu'on est moi si le bola ngaba chinois. To ko sala jaloux ya Karine ni na makolo, ngana tonda makolo. Na bana, na leki na bana. Na ndaku, na mukanda, na mibali yoto na nini bandeko nanga ndeko mwasi boete sala makambo na internet sala des missions sala makambo malamu éduquer masse ozaka na internet buzoba te oyela ba jeune fille na internet ko changer mibali za normal ba tuke ba mona ngo normal kindumbe lengi ocha boy ba bazo soutenir yo organise ba chinois na si réel balinga kayo ba mamo za na bango Karine balinga kote yaya mutu abomo yebiete vie eza mulai trop de rancune trop de problèmes Karine mutu abomo yebiete yuma bara yanke likola ki trop sire Karine mutu akosukiso aozala pilipila mukie mutu akoboma yo aozalaka pembeni na yo mutu akosilisa yo aozalaka pembeni na yo parce que bato baza pembeni na yo bazomona nde ozokoma baninga bakoma no mayele avant yo lia bango lia yo faites attention zala sage ndeko mwasi zala sage mwasi azalaka boyeke mama changer mokilo eza ya nzambe succès elekaka kolo succès eza nkolo mutu asimi succès avandi na ngwande na ye c'est Jésus nzambe nde succès mutu esilaka Karine star abokoto azalaka te obali bobote ozoya bokoto vimba mokongwa Karine vimba yaya omoni kande kozokende mibali lelo bakomo linga basi atai siko ozoya na munene yaya tai na yo ebongi na libala ozopesa oswa disana za mwasi libala mais respecter ata kikuli ko respecter kikuli salela ki fricandel kikuli salela fricandel ozana mona katikati ya makolo. Éduquer ta femme. Si réel à ta femme c'est ta femme. Éduquer ta femme. Babi mobala malamu. Aya kapea bakisi makambo malamu na vie ya mobali. Mobala malamu ozalani na vie Karine ezalaki dondi. Omoni dondi. Totikala koyoka buzoba dondi te. Dondi atikala kopakolo buzoba te. Mama. Mwasi azala aboete. Karine changer. Lolendo. Onga Karine intouchable yo afi arando te Karine osala rando na ba musicien parce que ndenga na bandi bona ko signer pe fali na fingi fali o répondre ngate oza fi arando te Karine osukisi minoko na internet Karine obana ko finga basa ba musicien moi si le la maman Sylvie Mampata akoyaka jamais ko répondre yo J'aime bien, n'akoya jamais pour répondre yo. Voilà n'chona koya jamais. Héritier wata koya jamais pour répondre yo. Wana obanda ko finga na mupepe. Kani ba bi rando te. Rando za ba obiso ba manela to sala. Rando za ba rando kimite. Ochie mbele kote bakati okingo. Kani ba rando sala na ba misère ba rando mayo. To kani ba munokote. Bata minoko baza. Ben poli de naissance baza. Même de comme moi si Osukisi basa kitokote. Osukisi bata binokote. Changer ta vie. Changer comportement.
boyete oh boyete kaka lelo kokumisa mutu lobi wana balukeli mutu c'est quoi ça hein tokende na Olga na kota na Olga topemisa Karine Olga Kabelo bande konanga na koti na ndoche stop pa Karine na kota na pa Olga Kabelo parce que tant na ya kolobawa ni pour Olga ni pour Karine a mwana mboka na papi Karine parce que bangolais belé bokote linde na bino angolais mais nga Manuela na bandi ko pesa fimbu na ndeko na Zaiwa ndeko na makila mobutu alobi Zaiwa nyonso tata be moko mama be moko ekolo be moko mais na papi ndeko na nga mais bino bangolais bosangani bolakisi ke Angola mur d'Angola biso bangolais nyonso to soutenir ndeko na biso angolais non to lakisi bino biso Zaiwa na beti ndeko na nga moko fimbu RDC fimbu Olga Kabelo yakana bandeko na nga ndeko za na kati ya media bino ba commerçant balobi babambaka manga babambaka libanga na mango eteli Olga Kabelo na vie tozala pena tosolola ndenge esengeli aponga na kenda na marché ba monte ni gauche ni droite Olga Kabelo lelo na Karine tango salaki ki camarade biso ba internet tozala te place oyeba Karine na bangolais ba okotelo nanga Manuela Juge na batu bazana bandaku na bango toyeba te place oyeba na Karine nana lukana mais na kotala na monde ya commerce na kotala ba vidéo na bino ne bande na Karine ozalaki commerçant nga pe so solola na nga kala à l'époque avant na mono na Karine pona ba publicité ya Kabelo oluki ndeko nao asalela yo pib na makambo etali mesh likambo nazolobela mo ba commerçant nyonso bino bato boza ba congolais bosala ka commerce ezala muziki ezala suki ezala mafuta ezala nini boye n'importe quel commerce ba commerçant avant na kota na Olga eloko ezoboma ba commercer belé na kati ya communauté o bozoya koluka biso to salela bino marketing musala mutoke koluka musala na vie privée basangisaka jamais boulot na vie privée okomisi muto azo travailler pour na yo Olga okomisaki Karine oyaki bit ezalaki ke osalela ye ba publicité opesi soko opesa mèche soko olibere mukie bosali ki famille o bosalaki na Karine nakoki kokotela mutu te pourtant mobana kotonga batu nyonso na internet biso tozala te Olga Kabelo osali connaissance na bino na problème na bino na Karine na lobeli mingi Karine mais na oyebi biso Olga na problème ya batu mibale mutu moko te kaka azalaka na faute na problème ezoleka na kati internet na condamné Olga na condamné Karine parce que boza mikolo internet oyo ponga Manuela Kitoko nazwa porte ya kolobela yo Olga ya kolobela ye Karine bofungole linga porte pona ya koloba nazwa accès tango bosala ki camarade bosala makambo Kabelo na bino bolimis bomona nga jamais Manuela Kitoko na kota makambo ki camarade na bino tout est banako passer bien eloko ni ne sali batu bakota ba problème na bino mibale boza na faute Olga Zamabe Karine Zamabe pourquoi na lobi Olga Zamabe Karine Zamabe parce que boza mikolo tango boyoka na ka bosala business na bino ba marketing na ba camaraderie tozala te pourquoi comme mema makambu na bino na kati internet ki camarade ba congolais soke simbité pourquoi il faut to mema na kati internet ba commerçant problème ezoboma biso na bino ba commerçant na monde internet toza na binemi yo commerçant moko boyo kolukanga salelanga marketing aba mesh nanga okomisi nga camarade Olga mabe ya Olga bandi okomisaki Karine camarade okomisaki ye ndeko okomisaki ta petite sœur bobetaka masolo kati bobetaka nyonso sauf rien Olga dikuboye na privé yo na Karine bokomi na mbilinga na Karine benda na privé Olga oke koluka binemi ya Karine okomi kokende koluka binemi ya Karine basalelo marketing soki Karine mokonza monaki yango mabe Olga
ngana condamné Karine te. Parce que Olga, oyaki na vie à Karine étant que sous commerçante. Okomaki lokola camarade lokola ndeko ya Karine. Diku boyo komi na ba relation na binemi na ye. Mabe eye kokota entre yo na Karine. Olga mama. Eloko na lingi na ye biso Olga, to solo la polele. Na longo na place na kinazali. Olga to lo ba vérité. Sans biso bato média. Olga Kabelo. Karine mokonzo ngana take sikoyo. Olga okokarando na Karine te. Olga wana penza tochie boy. Olga na rando oza na se. Karine na rando oza na level oyo. Pourquoi na lobby ke Karine oza na level oyo Olga oza na se. Sans bato média Olga okoka Karine te. Tant ozo luka problème, il faut zala na mbangu. Kolinga teke okima na binanga kwa binemi ya muninga po ba pesa yo force. Eloko nini ekokwisa Olga. Bato bazo soutenir yo Olga. Ekokoma na tango ko boy bato na bakokima. Bato internet bakima soki lelo fini Karine lobo fini Karine lobo no fini Karine ba eko soutenir yo. Poto za na posa to yoka. Makamulini bo bana eko beta na Karine. Bato ba yebele ko yoka yo. Olga toyeko yoka ki camarade na bino bo bana ko loba nini. Après 2 mois ya pamba, tokokima yo, babitu ba okima Olga. Mais Karine, aotika la ka Karine. Parce que okuta ye de ya Karine. Okuta ye na mbanga na ye, okuta ye soda makasi. Siko tamu yo otika la yo moko batutu bakuna mwisi ya zaza. Yaya, okokate. Alors Olga, conseil na kopeso mama. Soko yebi ke loko zo lingo banda okokate ya kotiela ka muta mokile espoir te. Muta mokile kotiela espoir lelo. Lobi muta mokile peso mukongo Olga. Tamba peso mukongo yaya. Muta ya ko kundela randa ozana ete batwa biso Olga finga. Mais Olga conseil na ko pesa yo. Karine azalo kola mbongo bibende. Asangwa ya tongo. Karine asangwa ya tongo. Donc on va bien que biso ba fi internet yo za fi anda wa fi arando te net mutu lokola nga Manuela soko za mutu a commerçant na sala rando na commerçant moko boy Olga commerçant na yela nga ba Gucci o nga na femme de classe nga na lataka ba lancel nga na lataka boye lelo na komisa commerçant comme paka juma akoma fi arando ba client ba kima Olga yona Karine aza kroni mama yozali mama moteki boso teka eloko moko te na internet na Karine Olga yo yaki na internet pour la business nzamba pamboli yo ofungolisi eloko na yo Olga tolukaka bandoki ya bavi na biso Olga ndoki ya vi na yo eza yo moko nzamba pamboli yo na makambo ya kitoko tomoni oinaugure place na yo obengisi bato ya minene baye ko soutenir yo kozanga sagesse Olga okwei na mutambu ya ennemi Karine amemi yo na ngambu na ye Karine amemi yo na monde na ye n'importe quel problème boza nango na rando yo ozosala na Karine Olga kanga matoi na ofungola matoi Olga Kabelo yo mutu oza perdant parce que na terrain oyo ozobunda na terrain oyo ozobunda eza terrain ya Karine terrain ya rando oganye te Olga oganye te yo luka oganye batu bakosombelo biloko remarquez monza kindoki Olga soko ozosala rando okozwa 30 000 personnes Olga rando binemi nyonso balingaka Karine te basopana na life na yo po bayoka Olga osala rando na Karine n'est-ce pas? Mais dans mon bande yo teka ba mesh mutu moko tala yo tala ba mesh na yo yaya ozokunda business na yo Olga soko zana matoya ko yoka fungola makutu Olga okokoka Karine te na rando wana mutu moko ta kosa yo Olga rando na yo na Karine okoka te po eza monde na ye ndenge yo ozana do ya commerce do ya Karine eza rando do ya Karine eza mafinga Olga na kotala yo ozana ari ya koloba te ozana do ya ko parler te soki ba tiki yo na Karine okoka te yaya mikimela tala intérêt na yo otie ba mbongo ebele na business na yo ya suki
ofungoli si place ya kitoko mama salela ki Olga na yo Karine nana balite Karine aza na copain ivi kombe na copain ko simba kombe esimbi na mote na ivi Karine aza na agenda Karine aza na agenda mibali mobali na Canada mobali na Irlande mobali na Hollande mobali na Londres Karine aza muto bakarne lelo soki libala na yo ekufi Olga yo muto kozala perdant parce que mobali wana ya yo bouti musika po okoma place yoza donc na rando yo lingo meka c'est toi muto kozala perdant lelo libala ekufi yo muto regretter parce que mobali wana za père ba petit bouti ne depuis ba Angola soki depuis ba Kimi ozala perdant yaya siko Olga na poto ba vantaro yo zo salela biso Olga arrêtez rando il faut arrêter et ça na moment moko boye bayokolaka kofinga na kimukolo te bayokolaka mabe na kimukolo te Olga ozoa kosalela biso bavantage yonga smartphone téléphone ba iPhone ozoa kosalela biso vantage ya batelefone eza omoni barando ya bainstrument na poto eza parmi ya barando ya basenzi barando ya bato ya mboka rando ya babola na poto vraiment Olga na ndenge pena tosolola na poto vraiment Olga bopesa nga ba iPhone na yo mibale na poto pena mutu po azala na téléphone na bien il faut zala ka grande dame il faut zala ka Olga Kabelo po zala na ba téléphone na bien bopesa nga ba yuli téléphone Olga Olga siko biso ba Manuela ba iPhone 13 toza na bana ba iPhone 13 na kati ya ndako ça coûte combien po na osomba ba téléphone eza abonnement tozwaka abonnement tozwaka ba abonnement ref ma yuli téléphone oyo mwana wana ba ushe omoni ba oyo boya kolakisa ba iPhone oyo eza ya bana Erisia ba iPhone na ndako eza ba rando ba senzi ba biloko ba lobelaka te chaque année tout le monde a la capacité à consommer oyo. Quand on a un téléphone, ça ne dit rien. Et ça, on a besoin de l'Afrique. Bazo luka babiloko ba paniquer ngo akoti nda kwa nganga kiswa si ma iPhone. Ba nouveau iPhone. Ba iPhone yango yo iPhone. Ba tablette eza. Tokoni kolobela ba biloko te Olga c'est bassesse. Eza bassesse makasi. Yako yako la pisaka ba biloko boy. Ndeko mwasi, respecte ton mari. Parce que toi, tu es une femme mariée. Bon, c'est respecté. Moi, si ya Lumba, na moi, si ya Libala, basala ka rando te Olga. Olga, soko yebi rando. Muto bolia bomela. Yo bimisi ba audio a Karine. Olga, ngana akolo rando. Natali nenge bokena Karine. Ngana omonelo danger. Si sikoyo, yo bimisi makambo a Karine. Mais jusque là, Karine nana bimisi ba oya yebi ya yote. Olga, attention. Tant ozo bimisa likambo a muninga, oyebi te oya muninga bombeli yo. Yo bimisi soki gauche, soki droite, muninga bombeli yo droite. Yaya, faites attention. Ki camarade bosali, na yo, na Karine boba na mabe. Pourquoi ko bimisa ba seke professionnel? Olga, ce qui est dans la bateau, ça peut même faut pas bangayo. Pourquoi qu'on bombe na ba audio? Pourquoi qu'on bombe na ba makambu? Boliaki bomelaki. Olga, ce qu'on le dit Karine Azamabe, mais toi aussi Olga, ça moi na mabe Olga Kabelo. Pourquoi ok qu'on luka binemi à Karine? Pourquoi qu'on sangani na binemi à Karine? Okomi qu'on bimisa ba défaut ya Karine. Yaya, boliaki. Ndena lobela ki Karine, ndena kolobelo Olga Kabelo, boliaki bomelaki, bosekaki, bobetelaki bakati. Yaya, pourquoi kobimisa? Pourquoi koluka binemi? Pona nini bosaleli ki mukolo te? Pourquoi bosaleli ki grande dame te? Olga zo tia kombo nzambe na kati, mais koto zo sala rando. Mais yeba ke terrain okoti Olga, okobima na rando te. Au monde internet, c'est la sorcellerie. Au monde qui na kena police na tikirando lobi lisusu ozongo sali vidéo na ko répondre yo Olga okomi bipolaire. Olga c'est une bipolaire. On lobi déjà ta 3 fois na ko sala lisu rando te na
na tiki mais au moins na yo lisusu na tongo makasi bakiti na ngai eza ya André bakiti na ngai botala bakri bakiti na nga c'est quoi ça Olga respectez ton mari Olga bavandala bakiti ya badivan divan na ngai divan na ngai eza griffe boye tosali na monini yaya osala rando te ato boyi kombo wana c'est rando ozosala rando Olga soki ozosala rando ya bassesse c'est basse classe solola kabelo na yo sala marketing na yo sala makambo na yo en dehors ya rando yo kanisi na rando ozosala est-ce que oza réalité pe otiki rando ozoya mobali na ngai